yango wana napesi bainyoso tu bazali kolanda biso na moma oyo na 4 coins ya capitale to ya pays na Brazzaville to na Bakongo napesi bino mbote bazolanda biso na Masina na Njili na Kimbantseke na Nsele Matete Maluku Kinseso Lemba Ngaliema Ngaba Livulu partout na bakomini nyonso ya Kinshasa na pesi bino Gombe zona Kinshasa zona Lingwala na pesi bino nyonso mbote pe soyez les bienvenus dans votre émission Question Time. Yambako banda toko banda toujours na ba communiquer na biso nécrologique. Tozali na message à kopesa na ba nyonso baebi Maître Baina Judoka International. Maître Baina Judoka International azali mobundel monene ya mboka pendant 20 ans azobunda pona mboka na biso ekende liboso azalaka na mboka Angleterre auti kokufela mama na ye a na mboka Kinshasa na kombo ya mama Kilinga Ilunga. Mama Kilinga Ilunga auti kotika biso na mokolo le 26 décembre 2021. Mama Ilunga atiki biso na âge ya 86 ans. Mama penza ya Maître Baina Judoka International mobundeli monene ya mboka matanga ezali kosalama na commune ya Nsele na quartier Kikima numéro 4 un arrêt ezali place da ve mortuel ekosalama le 5 lobby nde ve mortuel ekosalama na quartier Kikima kuna na arrêt plaza na commune ya Nsele et puis nzoto ya mowei ekobima lobby pe bakokunda yango na cimetière ya Nécropole. Tosengi na ba nyonso bayebi Maître Baina Judoka International bana ya Londres nyonso oyo bazali awa na Kinshasa bana ya poto nyonso pe ba connaissance nyonso ya famille ya mama Kilinga Ilunga tozala lobby na ve mortuel pe tozala jour ya enterrement. Na ba breaking chaque fois avant to ban émission to bandaka émission na biso na ba breaking news. Breaking news ezali ba information o ekwela biso na question time avant ya kobanda. Na breaking news ya lelo toza pe na sango ya mawa na asir bato mingi bayebi filme ya La Vie est Belle oyo papa mba tournaki na Mongali na Kabi. Nani oyo ayekotika biso na mikolo oyo ayekotika biso lelo ezali acteur principal ya film La Vie Belle topesi kaka na As TV topesi ba famille na ye ba condoléances pe molimo na ye epema na kimia tokokanisaka bango babi l'artiste ne meurt jamais papa mbatika biso tozokanisa na banzembo pe na ba filme Mongali pe tokobano kanisa na banzembo l'artiste ne meurt jamais. Na ba breaking news ekweli biso lelo toza koyeba te mboka na biso Congo tokosuka wapi. Malgré IGF aye, police oyo azokanga ba miyibi, oyo azako sala banketi, on dirait bato bazako banga lisusu IGF te. Tosengi na monsieur Alingete, il faut activer lisusu machine na ye ya kokanga penza bato ya kosala bankete. Breaking news comme il biso lelo, après avoir détournement ya saut de mouton, mbongo yibamaki pe basambisaki oyo azalaki dirkab ya président Félix Tshisekedi pe azali président ya UNC Vital Kamerhe azalaki condamné na 20 ans de prison pe abimi na liberté provisoire
pona makambo etali détournement ya mbongo ya so de mouton. Mais bato bazali koyoka te monsieur Gilles Alingete ya IGF. Tolingi tomona penza bato bakangama parce que mbongo eza koyibama, mbongo eza kozonga na leta te, pe baza kosouffrir banzela malamu ezali te, mboka eza malamu te, mais bato baza kokontinue kaka koyiba mbongo. Détournement selon information touti kozwa, détournement euti kosalama na Kinshasa lisusu. J'ai à francophonie, il fallait salama na Kinshasa na le 19 août na le 28 août. Mais détournement et salami mbongo ebungi ba surfacturation. Na moment oyo nini ya j'ai à francophonie et comme na keba keba ndenge bakino balobaka tozo ebate est-ce que j'ai en francophonie oyo tombolaka penza lokumu ya mboka kilo ya mboka toza koyeba te soki j'ai en francophonie ekosalama lisusu. Na moment oyo nazopesa bino information bato oyo bazalaki na responsabilité ya kotonga makambo ya j'ai en francophonie, bato wana basalaki ba surfacturation ya mbongo, donc bayibi lisusu mbongo. Na moment oyo j'ai en francophonie ekomi na keba keba yango tozosenga na IGF oza wapi po omene bankete likambo ekoki kokende kaka boye te. Il faut toyeba mbongo ya francophonie ekei wapi. Gouvernement ebimisaki mbongo po batonga 12 immeubles. Tolobi bien 12 immeubles pour na j'ai ya francophonie oyo ekosalama na mbula oyo 19 août au 28 août. Mais na mbongo ya 12 immeubles bato bazalaki ba responsable ya j'ai ya francophonie bango bake kosomba ba maison préfabriquée. Donc tozongi ka likambo lisusu ya so de mouton oyo président tchaki mbongo ya 100 jours po batongela ba soda bandako. Awa na kini tozana ba brique tozana ba zelo makambutu bakokaki kaka koluka ba maçon abatongi bandako bakendeki kosomba bandako ya préfabriqué magui esalami po kaka na mafia. Gouvernement bimisi su mbongo po batonga 12 immeubles bolimbisi anglais linge kota na kati pona ngina loba 12 immeubles. Donc 12 immeubles ba immeuble wane ko kotikala na Congo elingaki kotikala aider ba artiste culture na biso na ba domaine ebele bango na mbongo ya 12 immeubles bake ko somba na bango to ba commander na bango ba maison préfabriquée. Bino moko boyoka bolimbisi mbongo ya 12 immeubles gouvernement bimisaki bango bake ko somba ba maison soki préfabriquée. Moïse beza ko continuer on dirait bazali ko banga te. Président Félix alobaki na discours na atie IGF oyo bazolo ba chien méchant, mais IGF Monsieur Alingete oza wapi parce que ba détourner mbongo ya j'ai ya francophonie. Procureur général de la République fungola dossier pour na mbongo ya j'ai en francophonie. Selon l'information tozui mutu azalaki chargé na makambo ya mbongo ya j'ai en francophonie ezali monsieur Didier Chiyoyo. Na moment on nazo pesa information monsieur Didier Chiyoyo bauti kolongola ye na musala azalaki na poste na ye ezalaki nini na Congo. Monsieur Didier Chiyoyo poste ne ezalaki au représentant du chef de l'État. Yoka bien poste na ye azalaki au représentant du chef de l'État. Donc celui qui représentait le chef de l'État na makambo etali j'ai à franco j'ai à 9e j'ai à francophonie. Et comme il a un moment nazolo baboye et comme il faut avoir solution ya rapide parce que où tes ali kalate le lot en janvier dans 8 mois j'ai à francophonie et kobanda. Donc il a un moment oyo j'ai à francophonie et comme keba keba. Yango moni question time eye na moment to sengi kaka na procureur général de la République fungola dossier tomo na clair ya mbongo ya j'ai à francophonie et kei wapi. Monsieur Gilles Alingete oya IGF peuple azocha confiance na obabi cheme chambwa mabe tolingi tomona mbongo ya j'ai à francophonie et kei wapi. Au lieu de 12 immeubles basombeli biso ba maison préfabriquée totiki yango epa ya monsieur
Gilles Alingete asala banquette pe procureur afungola dossier justice etala likambo wana. Na moment on a ba breaking news ya lelo ba professeur ya université association ya ba professeur nyonso ya République démocratique du Congo bazana kanda makasi balobi bakosala grève parce que monsieur Moindo oyo azali ministre ya kote na bango asali ba nomination moko boye Moindo Nzangi oyo epesi ba professeur ya ba université nyonso ya Congo kanda. Nalobi bien que ba professeur ya université nyonso ya Congo bazali kosala menace basala grève pour monsieur Moindo asali ba nomination moko epesi bango kanda. Donc la rentrée académique eza koyebana te soki ekozonga to ekozonga te. Monsieur Moindo président de la République atiaki wana po yo bongisa mais yo okomi koluka ba grève kotombokisa ba professeur ozoluka ba problème place ezali te. Monsieur Moindo yo zalaki député banomaki wana po bamonaki yoaki na makanisi moko ya malamu mais tango oye na makanisi malamu okomi na poste okomi koluka kosala makambo moko boye oyo etombokisa ba professeur après suka nango ekokita na mutu ya chef de l'état mais chef de l'état azali na département na yote sikoyo est-ce que ba professeur balingi batomboka tosengi na yo monsieur Moindo zwa solution biso toyebaki ozalaki député national oyaki koloba makambo moko kitoko tango ozalaki nanu député yango na Congo oyo batu balobaka makambo malamu même koloba kotia na ngwende ya kiministre makambo malamu na ebungi tala lelo ba professeur batomboki rentrée académique ekomi na keba keba donc zwa solution na makambo oyo po ba professeur basala grève te ba revendication na bango zongisa ba nomination na wana sima no oyo bango basengi sala yango po éducation nde tombolaka mboka tokoki kozala na ba alphabet na mboka te soki tozala ba alphabet ebele na mboka mboka penza ekozala développé te. Monsieur Moindo na belelio 3 fois. Na breaking news ya lelo ba refoulé ba congolais na Angola. Congola mona pasi ko refoulé na Brazzaville na Angola na Afrique ba komisa biso tokoma batu pamba. Ba refoulé ba congolais na Angola mais tokamwe kaka ministre ya affaires étrangères yebe il fallait asa la réciprocité. Donc lokola ba refoulé ba ndeko na biso na Angola ministre affaires étrangères yebe il fallait pe a refoulé pe ba a refoulé pe bangolais bazonga na mboka na bango bangolais o pe baza irrégulier na mboka na biso o ba visa esila parce que yangwana elakisaka force ya mboka mais ministre affaires étrangères alobi boye kokende libanda ezali mabete mais soki boke libanda ezape ko résoudre problème ya mboka te to vanda kaka na mboka na biso pour to résoudre ba problème na biso ba passe na biso. Oui monsieur le ministre mais le kumu ya mboka partout dans le monde biso to vanda ba mboka lokola ba Angleterre soki Angleterre a pesi France embargo moko boye France peut asali réplique donc bango tu bazana level moko niveau moko ezane tingala fana na mboka Angleterre toti kozala na Brexit to bimina Union européenne ba anglais ba pesi ba instruction ba français pe ba pesi ba instruction donc yengi ko ba soki ba refoulé ba congolais yo pe refoulé soki ba refoulé ba congolais même na poto ministre yo pe refoulé ba o mboko ba refoulé donc yango wana esalaka force penza ya mboka na biso soki toza sala bongo te yango batumwa mboka ya mike mike ba moni biso pasi ba mboka lokola ba Rwanda ba Burundi ba Uganda ba komi ko nyata biso lokola ba kayas eloba nango mutu moko asaka théâtre alobaka na po batu baseka na comédie ba na kunyata bino lokola ba kayasa donc yango lelo tokomi ko nyata malokumu ya peuple congolais il faut ezonga tosengi na ministre affaires étrangères makambo mususu eza makambo diplomatie te ba refoulé yo pe refoulé ba pesi loi moko ya covid ke
Congolais avant kota na mboka na bango il faut avoir des vaccins. Yo pe awa opesi pe loi pour étranger pe oyo mboka wana ba pesi loi pour Congolais kene na mboka na bango avoir des vaccins. Yo po pesi loi na mboka wana pour ba ya pe awa il faut avoir des vaccins. Merci mingi wana ezalaki basango penza oyo na ye nango lelo na kopesa bino ba nouvelle ezoleka na mboka mais likambo nde ya makasi na ba nouvelle nyonso ezali likambo ya mbongo ya détournement ya Jeux olympiques. Tokoti sikoyo na émission na biso semaine oyo tolobaki semaine o mobimba na question time toko parler si gouvernement ya bawario ya sama gouvernement ya sama Lukonde toko parler sur yango. Est-ce que bakokisi 6 mois? Est-ce que gouvernement ya sama Lukonde na 8 mois wana basali musala malamu? Émission oyo batu bayebi te ezali émission oyo ya peuple. Tofungolaka téléphone peuple abenga mituna ezali ya biso as TV question time. Ba réponse ezali ya bino biso totie ba question na biso na bilili bino nde bo kobenga boloba soki gouvernement sama Lukonde esali musala malamu tote parce que na rappel o balandaki biso lobite discours ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi o elekaki bolimbisi 3 semaines passées ya état de la nation alobi penza aza koluka ba homme compétent na place il faut alobi penza selo ba projet na ye asalaki oyo apesaki na gouvernement ya sama Lukonde basaleli penza yango te. Bon, toyebi te président lokola basaleli te wana ezali président na ba conseiller na ye bakoyeba ndenga kozwa décision mais biso pe peuple le pouvoir ezaka na maboko ya peuple. Ndenge papa Etienne Tshisekedi aloba le peuple d'abord. Peuple nde mutu avotaka, peuple nde azali souverain. Yango tosali émission oyo po peuple aloba bosenga na epe ekomela bakonzi. Yango tolotunaki na gouvernement sama Lukonde batu babenga téléphone eza kofungwama awa eza émission kozela te soko za na ligne okoki kobenga déjà mais respecter ba règle du jeu kofinga ndete mafinga etongaka mboka te pesa mayele pe makanisi na yo po mboka etongama soki bayoki biso te biso tokozela bango na maponami po to sanctionner bango. Lelo tozo parler sur ministère ya environnement. Tolobaki tokobando ba ministère 5 ti vendredi. Au lieu to 5 bango en général, batu bakobenga bayebisa biso est-ce que président pesaki confiance na ba ministère oyo ya environnement, ya culture et art, ya sport, ya pêche, ya élevage, ya agriculture, est-ce que basali penza musala malamu? Tolingi toyeba gouvernement ya sama Lukonde soki basali musala malamu. Nasi numéro ya téléphone ezali wana, numéro bapel ezali wana, bokoki kobenga biso tokoyamba bino ekozala penza malamu mingi. Biso tozala mingi penza koloba te, topesi nde maloba omboka bino, baza kolanda biso soki bobengi régie akoki kofungola biso ligne bobenga toyeba na ba ministère wana totangi ministère ya sport. Est-ce que ministère ya sport esali penza musala malamu toyebi te? Est-ce que ministère ya culture et art est-ce que esali penza musala malamu toyebi te? Ministère ya environnement ezali ministère ya mama Eva Bazaiba oyo azalaki penza na MLC, mama Eva Bazaiba oyo azalaki penza mobundeli penza ya mboka. Donc yango tokoluka toyeba ba ministère wana esali penza nini ekozala penza malamu mingi parce que 8 mois ezali penza ebele. Na 8 mois moto soki azwi bokonzi na bokonzi ya moto soki azwi bokonzi na 8 mois ezalaka na 100 jours. Ezalaka na 100 jours, même président de la République
même le gouvernement, soki moto azui bokonzi, bapesaka ye 100 jours. Les 100 premiers jours, nde yango batalelaka moto nyonso tout. Mais na 100 jours, ne bapesaka programme na bango ya 100 jours. Bakosala boye, bakosala boye, bakosala boye. Bon. Gouvernement ya Samba Lukonde, oyo babengi gouvernement ya Bawario, gouvernement na batiaki yango pona ya kozwa solution ya ba problème ebele oyo peuple azalaki. Allô, bonsoir. Aux en direct en a question time. Oui, bonsoir. Leader Michonoka. Vraiment, il est au CPL pena parce que le Kolobako au Chiango pena. So ba pona ba guba ministère oyo. Et ça va ministère moko oyo et bon et pour quelque chose na moka. Soko tali Kinshasa faso eza salité mais na munoko Kinshasa bopeto na ebité ceux qui ministre de l'environnement atipaka makambo wana obe na culture koloba kutu te solo ba jeune oyo nyonso baza na sport baza na musique ainsi de suite encadrement eza te kutu nazotala lelo activi na moni. Allo ndeko penza abengi biso akatani soko bengi biso ekozala malamu mingi oloba commune na yo obengi biso na commune nini pe ovandaka wapi opesi préoccupation na yo nazongi mpo nazalaki koloba ke soki bato bazwi bokonzi bapesaka bango 100 jours na 100 jours okoya na baprojet na yo nde na 100 jours okoya oloba na biso okosala boye okosala boye okosala boye yango gouvernement ya Sama Lukonde bango baleki plus de 100 jours. Oui, alors bonsoir ndeko bengi biso wapi pesi biso comme préoccupation non. Oui. Bonsoir na bengi na Petro Congo. Merci. Apparemment, on dirait moi, Michel Kitoko. Préoccupation na eza nini? Mais retour, retour à micro, ceux qui va comme un micro. Retour eko yozonga, alors il m'a malbami balé. Allô, loba tozo kayo? Alors bi Michel Zali malam mingi, mais apparemment micro na voilà besoin mami balé. Eko retour les ozonga, so ba ko arranger micro comme ça tout sur la malam na ayo. Allô ndeko okoki koloba kaka pesa préoccupation toza eza biso te eza chaîne na biso ya télévision te ezali bato ya Blue Sat chaîne oyo ya Blue Sat place biso to emetaka place biso to futaka mbongo nde bango baza na problème tosengi penza bolimbisi bandeko ya Blue Sat oyo bosaka na Blue Sat soki boolanda biso ça fait 2 jours connexion penza eza malamu te mais connexion eza malamu te Blue Sat boluka bobongisa ndeko ekozala malamu mingi ezali biso te ezali bato ya Blue Sat ezali place As TV azali koemet donc loba kaka préoccupation na yo bolimbisi tobeti sete na bato ya Blue Sat bobongisa Blue Sat ezali compagnie ya balibanais ya baétranger donc boluka bobongisa tofutaka mbongo ekozala malamu mpenza na beti sete na bato ya Blue Sat tozofuta mbongo boluka bobongisa connexion ekozala mpenza malamu mingi ndeko pesa préoccupation na yo nasengi mpenza bolimbisi ezali As TV azali na appareil ya technologie ya mikolo oyo mais ezali problème ya Blue Sat bandeko basaka na Blue Sat boluka bobongisa boza ko deal na Michonoka c'était combattant oyo abundi trop na mboka oyo soki lelo changement koti na mboko parce que biso to bundi alors bandeko ya Blue Sat bobongisa toko préféré kutu chaîne ya télévision katana ke to emet na ndenge ya mabe
tobengi bino banda 2 jours bozo bongisa te bandeko ya BlueSat bo bongisa connexion parce que nous payons l'argent. Donc tozo futa mbongo pour na peuple congolais azala informé. Nasengi bolimbisi bandeko eza biso te tozo bima eko ya depuis 2 jours ezali BlueSat. Yango wana bokoyi ko benga bo pesa préoccupation et oza malamu mingi. Bande kwa BlueSat bo bongisa parce que mboka Congo ezali mboka o toyepo mboka ebonga peuple akoma kolia bien banzela ekoma ya malamu courant ekoma ya malamu mai ekoma ya malamu ba hôpital ekoma ya malamu donc na ba département nyonso peuple congolais a réjoui pe na kitanaye na sengi mingi na ndeko abengaki na Petro Congo bolimbisi en tout cas ezali bisote ezali BlueSat. BlueSat natangi bino BlueSat soki boloba bokatanga bokata kaka problème ezate mais nalobi ke bobongisa ba connexion na bino biso toza ba combattant to bundeli mboka to lingaka penda maseki penda mingi te donc ezali makambo ya mbongo nous payons l'argent il faut régulariser les connexions c'est ça merci naza koloba na songi na makambo mboka po makambo mboka penda ezali très important. Toza koloba ke gouvernement va pesaka tala siko peuple aza ko benga gouvernement Sama Lokonde esali 8 mois na 8 mois basali eloko te wana président de la république mutalobi siko tozo ba te président ko sala remaniement tote po président lobi faluka batu na place oyo esengeli na koloba bien que moto soka koti na bokonzi azalaka na 100 jours. Ezala président de la République, ezala ministre, azalaka na 100 jours. Sama Lukonde na gouvernement na ba wario 100 jours eleki. Yango tozo tuna basali nini? Yango toponaki quelques bolimbisi, quelques ministères toponaki ezali toyeba lobi pe tozo ba ministère mususu. Mais les autres ont parlé d'environnement. Environnement, son autant à comme pour maman Eva Bazaïba na yebiye, abundeli pe mboka trop. Mais les lois en environnement, azali pe vice-premier ministre, toi maman Eva Bazaïba salinini, soki batwaza na secteur maman Eva Bazaïba, a salinini environnement. Dans le ministère il y a sport. Est-ce que sport est au tambola? Est-ce qu'il y a un sport? Bas sportif. Baza doté na basali ya malamu. Est-ce que ba sportif baza doté na ba équipement ya bien? Tala kaka je ya francophonie déjà ba détourner mbongo. Pona na culture a na ministère ya culture. Est-ce que makambo ya Sokoda abongisi yango? Est-ce que ba musicien baza ko so ba droit d'auteur na bango? Nga beta ka musique. Maintenant na zo ta droit d'auteur na nga moko te. Mais na poto ba futa nga ba droit d'auteur na ngai. Na pepel mais na Congo na beta musique ezo beta na ba radio ba télévision na zoate est-ce que na ministère de la culture abongisi makambo ya ba musicien ya batu basalaka art bikeko bato basaka bakiti na domaine nyonso ya culture est-ce que bata culture bobenga nga na yebi te soki mama ya culture abongisi département na bino na pêche na élevage agriculture est-ce que ministre wana asali nini tozongi sur na affaire foncière na affaire foncière ministre affaire foncière asali nini na 8 mois oyo bango basali parce que situation ezali ka ko changer te situation ezali kaka intacte situation ezali intacte soki ezalaki lelo tolobela département éducation tolingai tolobela monsieur Moindo mpo baprofesseur bazali déjà koprépare grève na bango na ministère ya culture ye moko premier ministre est-ce que baprojet ya président voire même président outi kopesa projet à 30 millions. Opération Kinshasa Salibulu. Oh, on a koloba. Mais jusqu'à présent, na Kinshasa, Mabulu
eleki penza mingi penza. Yango na kosenga na régie po to souffler mo muke régie atiela biso ata nzembo oyo ya Congo Pass eleki ba baza connecté bazala kaka problème ya connexion ya maloba mibale ezali biso te ezali place oyo biso toza komettre compagnie biso toza komettre ya Bluesat régie soka akotiela biso nzembo ya Congo Pass eleki. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple. Rabi, tango balancer, nzembo pona ko souffler muke. On a rappelé yo. Ok, c'est bon. Major Mokonzi. Oh, commandant. En tout cas, merci mingi. Voilà. Tosengi nzembo to souffler, mais tozonga et ozamala mingi, merci. Holanda pour faire un effort anti-terror. Ok, merci mingi to Nani mnabinga ki appel à Petro Congo la nangana mto kan te non to solo licha. Peuple gagne toujours. Merci mingi na nzembo bauti kolanda Congo Pass eleki. Congo Pass eleki ezali nzembo oyo ngai nayembaki yango mpona kolakisa souffrance ya peuple congolais. Naza sir na nzembo wana makambo nyonso tu nayembaki eza na kati parce que le peuple souffre. Mon peuple souffre. Banzela bien zate. Hôpital à malonge zate ndenge nayembi. Transport à malonge ezali te, bakelasi ya malonge ezali te, mikolo nyonso badélesage. Yango nayembaki mpenza nzembo wana mpona kolakisa souffrance ya peuple congolais. Yango souffrance ya peuple congolais, bato oyo bayebinga mingi te, naza artiste et musicien, gospel international, nazali activiste mobundeli munene ya mboka, oyo tobundi pendant 20 ans, na mboka Angleterre, ti lelo tozo bunda kaka po bitumba kosila te, tango toza toujours na bomoi, bitumba na biso kosila, ti mukolo Kongo kobonga. Eza na bato babundaki depuis indépendance, bakufa batiki Kongo ezobonga te. Même papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, abundi atika komona ndenge Kongo ekobonga te. Alors biso pe tokobunda kaka, souci na biso ezali avant totika mokili ya Nzambe, il faut tout le monde mboka oyo quand même ebonga. Biso tokoyo lingate to kufa mboka ebongate parce que Dieu nous a donné toutes les capacités de développer ce pays, toutes les capacités de construire ce pays. Yangwana to une émission question time, tozo parler gouvernement oyo ya Sama Lukondo, biso tout tchaki elikia que gouvernement wana akoya ko satisfaire ba besoin ya population. Ba besoin ya population, tolobi te mbala moko to tonga ba autoroute. Tolobi te mbala moko to koma na ba TGV te. Quand même banzela kako toza nango. Soki banzele bongi ekozala penza malamu mingi. Mais gouvernement ya Sama Lukondo, en tout cas, to éviter soki basali nini. Yango to ana posa peuple ba olanda biso ba intervenir et kozala penza malamu mingi et kozala malamu mingi parce que lelo to parler to zwi kaka ministère ya environnement, ministère ya pêche, culture et art, otolobaki mutazo kambango mwasi, environnement pe mwasi, ministère ya sport,
affaires foncières tozwaki 5 ministères wana parce que semaine o mobimba eza semaine na bango semaine ya gouvernement ya sama lukondo tokolobela nde bango mpo bango nde basimbi ngwende ya kobongisa mboka oyo Congo toyebi te soki bazokoka te badémissionne bapesa bato bazali capable oyo bakoki kosatisfaire babesoin ya peuple congolais po peuple a souffrir mingi ndenge nauti koyema mon peuple souffre peuple a souffrir peuple azokontinue kosouffrir banzela ya bien eza te bopital ya bien eza te na sport eske badomaine awa na Congo na sport bato bamipesi kaka na domaine ya bale ya foot judo yali boxe yali karate yali toza na badomaine nyonso babasketball yali bahandball yali toza na badomaine nyonso. Allô, bonsoir, ndeko bengi biso wapi kombo nani? Volume. Na bengi bino depuis Masina kombo na ngai ale. Ndeko ale préoccupation eza nini lelo totie ba ministère ezali wana. Oui, occupation na ngai ezali pona ministre ya sport. Ministre ya sport abongisa nanu tomonaka na poto ba championnat betamaka jour moko l'équipe nyonso babeti mais biso awa tozomona depuis bamisu babetaki na 10e mois 2021 ti lelo na beti te donc ministre ya sport abongisa championnat na biso ya linafoot ekoma bien ya liboso ya mibale ezali mpona bastade bastadi tozaka na stade mardi kaka esili bastadi mosusu eza te donc akotisa demande na ye so pa président mpo atongela biso bastade championnat ekoma malamu. Merci mingi ndeko Alain abengi biso na Masina na Poto Congo oza na raison parce que ba équipe ya poto chaque équipe azaka na stade na ye mais awa pe gouvernement akoki kopesa pe baéquipe bacrédit gouvernement akoki kopesa baéquipe bacrédit apesi vita crédit vita tonga stade apesi imana crédit oyo babengaka daring club motema pembe biso toyebi ye na ntango imana ekoma lelo daring club bapesi ye crédit atonga bakopesa pe renaissance babilima nayebi te so bilima ezalaka bilima baéquipe ezalaki ebele biso toyebaki bamabwilu mais bakopesa bango mpe bacrédit vite akomi na stade na ye ima na stade na ye daring club motema pembe sikoyo bamatchi batongi bastade même na bacommune ekozala malamu mingi préoccupation eza bien ministre ya sport oyoki mbela en tout cas mikolo etikali mingi te nayebi ke totikali kaka na 2 ans ya pamba tokende na maponami en tout cas ekozala mpenza sala soko okokosala miracle ekozala bien ministre ya sport oyoki ndeko apesi yo mbela donc yango toza koloba baministre batiaka bino wana mpo bosenrichir te batiaka bino wana mpo na koede peuple aza kosouffrir mpo na mboka oyo ebonga naza na makambo ebele naza na baélément ebele ya investigation oyo nayebi pourkui mboka eza kodekole te mais nakoloba ngo na bemission ezali koya pour le moment naza nanu kolandela nanu ministère ya sama parce que bango nde oyo totiaki confiance mpo balobaki ke PPRD FCC azali kotia mpenza bakale FCC azali kotia bakale basali gouvernement ya sika mpo na aya kolongola peuple na souffrance toyebi ke nzala ya bambula na bambula ekoki kosila na bile ya mokolo moko te mais quand même bosala quand même effort lelo mpenza mpo tozoparle na baministère oyo eza baministère moko normal
mais tant tokozwa ba ministère régalien na circula nde na koloba mingi. Allô, bonsoir, ndeko pesa kombo bengi biso wapi? Oui, bonsoir. Ngai kuma nga bazuki na bengi na ni na monga fula. Na monga fula kota campus. Préoccupation des amis. Et puis Roger tellement na mboka oyo de la kwenza. Iso ça fait 4 ans on se likambo maman ya. Mbule beti to souffrir to pieta bakiga na courage na mutu. Koto wana Chokoto, il y a des traditions, le verre de Chokoto, on a mon militaire. Et là, il continue de l'érosion, mais il continue. On a que éviter de les panneaux. Gouvernement, comme le con, de la date, on a un mot de fétina. La mise sur ma carte, ndeko nalingi nayeba soko koki koloba soko koloba baérosion ezosalama wapi nayokaki bien te nalingaki nayeba ndeko baérosion ezosalama wapi mpo tokotinda bakamera ekende kofilme érosion après émission benga biso tokofilme lobi érosion place ezosalama tolakisa baérosion place ezali mpenza kosalama tokolobela mpe makambo yango ministère oyo atali titel ya makambo ya baérosion benga ngai après émission tozwa bacoordonné na yo tokoya kofilme na répété bien ndeko awuti kobenga biso lobi tokotinda bacaméra efilme érosion côté ezali mpo nayokaki place baérosion eza bien te après émission benga na même numéro oyo tokotinda bacaméra ekende kofilme érosion tokolekisa ngo lobi na 21h mpe tokotia ministère oyo aza chargé ya makambo yetali kobongisa mboka ministère ya bita tokotia yango toyeba soki akoki kosala de plus vite possible makambo ya baérosion ezozela 2023 te makambo ya baérosion même na 2 jours bakoki kosisa érosion na mboka oyo ezali makambo ya volonté Congo ezangi mbongo te Congo eza na mbongo bauti kodetourne mbongo sikoyo ya francophonie alors ndeko na leli mpe nasengi bosenga soko ozokanga benga après émission tokotinda pardon bolimbisi bareporter ya As TV bakende kofilme érosion wana tokolobela ngo tokobetela ngo seteti vendredi ti mokolo bakozipa érosion wana nde biso totiki question time eye mpona kosunga mboka ezala développe eye kosunga bakonzi nyonso ya mboka baautorité nyonso ya mboka que ce soit civil ou militaire tokosunga bango mpo mboka ekende liboso ngai nazobeta tolo ngai avana kufa ifo namona Congo etonga baautoroute ezali prière nasengaka epai ya Nzambe nalingi mpe yo mpe avokufa il faut réjouir na bomengo ya Congo po bato mosusu baza ko réjouir koyiba chaque jour mbongo ya Congo bazotonga ba immeuble bazotonga ba jeep voire même ba jeep ango banzela malamu ezali te tokotamwa na nzela bato basoma ba jeep bato ya leta oyo bayibaka mbongo ya leta basoma ba jeep me tokangamaka biso nyonso tuna bango na embouteillage pendant 4 heures du temps 5 heures du temps déjà kokangama na embouteillage 5 heures du temps Congo ezo perdre combien eza na biloko ebele nakoya koparle après semaine oyo semaine tokobanda nakoya siko kobimisa biloko oyo naza nango oyo ekoki kosala ke biloko oyo naza nango oyo esalaka ke mboka edéveloppe te nga nasali bainvestigation ya makasi naza na bapoint oyo pourquoi mboka ezali kodéveloppe te gouvernement Samba bato babengaki lobi Samba luko ndo en tout cas osali rien peuple abengaki soko ozokoka te na 2 ans oyo etikali ekozala mpenza malamu mingi obima na honneur odémissionné banome mutu mosusu na place na yo soki olingi okende na gouvernement oyo ntina
na 2023 alors luka na 2 ans oyo etikali okokisa baposa ya peuple okokisa baposa ya peuple tozochite tozokende vers na suka nayebisi na bato mpenza ke soki connexion na biso ezalaki mobulu eza mpo na bluesat place toemetaka tosengi na bakonzi ya bluesat mokonzi ya bluesat lobi soki connexion bongi te na otanga nkombo na yo awa na télévision parce que ngai naza combattant abangaka liwa te toperda baarma tungulu mpo na mboka oyo toperda barosi mukendi mpo na mboka oyo toperda baterese kapangala mpo na mboka oyo toperdre bato ebele même oyo toyebi te mpo na mboka oyo alors luka obongisa connexion nous sommes en train de payer l'argent mbongo ezali mbongo the money is money donc tosengi bolimbisi soki so ezobima double ezali activité ezali connexion ya bluesat toza kokende mpenza na shit ya suka mpenza ya émission na biso semaine oyo toparle na lelo toparle na ministère ya environnement eza émission ya sika oyo deuxième jour na biso deuxième édition émission oyo elekaka chaque jour na 21h alors yo moto landi émission yebisa batu baya bazala branché na émission oyo base ya IDPS eza kaka makambo ya koloba na nzela te tozoka bino boza kokritike gouvernement ya Samba Lukondo asali rien topesi bino telefone boya koloba soka asali nini to asali nini te na ba ministère oyo président pesaki bango confiance base ya SDP bino pe boya koloba awa ezali tribune ya mutu nyonso tu ezali tribune ya peuple le peuple gagne toujours le peuple d'abord le peuple souverain tribune ezali mpo na peuple tosengi mpe na base ya MLC bino mpe boya koloba tosengi mpe na base ya ensemble boya koloba base ya INC babase nyonso lobi tokozala awa na 21h même heure eza bino ndeko na bino commandant de bord le capitaine de l'aviation militaire et civile Micho Noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo lobi yebisa o moninga yebaki te po eza émission ya sika yebisa émission moko ya sika eye na kombo ya question time na ko expliquer bien question time nga nazala ba élément ebele nakoki kobanda ko décortiquer ministère moko na moko défaut moko mais na ligne de peuple aloba parce que le peuple est souverain le peuple d'abord le peuple gagne toujours yango tozotia téléphone ouvert peuple abenga peuple aloba yebisa muninga oyo tali émission ya sika eye na kombo ya question time eza koleka chaque jour na 21h rediffusion ya émission oyo ezali na ba après-midi vers ba 12h à 13h na kosolola na bato ya ASTV mpo na koyeba ndenge nini ya koarrange rediffusion nango mais lobi déjà bokozwa ngo na 12h30 rediffusion ya émission oyo mpo na lelo na suki awa nzambe apambola Congo démocratique nzambe apambola peuple congolais mbula sika oyo tobandi ezala mbula moko ya prospère ya bénédiction tosengi kaka na baministre totikali na 2 ans ya pamba ya maponami eza teke boyiba bosala ya malamu mpo na 2023 bozonga lisusu que Dieu bénisse le Congo na suki awa ezalaki ya bino commandant de bord le capitaine de l'aviation militaire et civile Micho Noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo.
Michonoka, aspect spirituel. Mon peuple souffre, c'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, peuple azali kolela, Baseleki, likola ba politicien ya moyibi, Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million, na mboka Banzela ezate, dele sage Maya mikoba, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million, na mboka Kolia ya pasi, kelasi Hospital ya Biente, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Baseleki, Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques,
immoral, inconscient, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.